Est-ce que papa Audrey botama boye tous accident tous anime oyo et comme là yo comme réalité na vie ngai moko nazaki responsable ya vie na ngai responsable ya vie na ngai vie ya bana ngai ezali na maboko na ngai moko pe moi lisungi ya bandeko ezali ngai nde mutu na ndeko sala effort mo bandeko famille donc lelo ezala regrette makasi na famille par rapport à perdre mutu lo wa ngao na ndaki ko seconde na seconde ça sous une étape wana ko seconde te comme seconde bango nde bakoma ko s'occuper na ngai atende izwa ka ngai na ndako nasaka ya kolala vers 3h du matin moto pela na ndako e bana la sécurité te ngana za mta matoi ya milai mais lelo matoi ekomanga mike ekatana na moto matoi ekatana te ki bazwi nini bakata te ekatana na moto ete matelenge. Oh là là. Oh. Vraiment. Ils ont noté. Oh non. Car c'est nous qui sommes mona. Là on est na sabu, maboko ezatandi, mouvement na ngai esukelika bo mona ke nazana difficulté pona kolia, pona kosokola, pona kolata na kolongola. Bazo gratter nga na mukongo ndenge lambe kanga maki na mukongo bazo gratter yango ko gratter puisque lamba izwa moto izika ekoma likala na niveau ya mukongo donc eloko ebimisa nga pe na kati ya moto donc ti lelo na bango ke eza miracle ya Nzambe ya miracle ya Nzambe ka mopepe oyo ezaka ke moto aleki yo mopepe wana ya tika yango moto ebimisa nga na kati ya moto wana pe yango moto elakisa nga nzela ke bima awa. Donc si bitima boy moto maman epedon oui bana place eutate le besoin pena ndaku mobimba ndaku par terre batu bakoka ko simba ngati na bima lokola monstre da moto ataki mwindu na bamonie akomi ndundu makambo mosusu komelaka biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu pe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana mosusu lelo bakoma maboma alors ebele pe lelo tozomona bazana bambongo mais lelo bakoma bapauvre mosusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakulu na butu bakotisi pe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie. Désormais, chaque jour, à partir de 18h, Bokozwa, émission Nabino, réalité à vie. Réalité à vie, c'est une émission Oyo. Chaque fois que tu as Rabino FM télévision et la Rabino Marambasika. Réalité à vie, c'est une émission Oyo. Pour découvrir l'histoire vraie de la vie. Pour que, et puis ça biso maele, obiso de tikali toye ba nengenini, toye ko vanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend besoin d'abiso partout dans le monde. Mbote na bien so balandi FM télévision. Merci na confiance bozo pesa biso, merci na ndenge bozo partager ba vidéo na biso. Merci ndenge bozo aimer en tout cas et ça la biso malamu mingi. Merci na bandeko na appel na bino bozo benga partout. Na mona bandeko France, ba bengi, bandeko Belgique, bandeko ya États-Unis, bandeko Australie. En tout cas merci vraiment na soutien na bino et ça la bien ba encouragement na bino, ba remarque na bino en tout cas et ça la biso bien makasi. Comme mesano toza awa na commune ya Bumbu pa yo to kuta na ndeko asaka molandi kaka alandaki mission abengi to kita pa na ye pour que to meka ko sola na to ba nini o ndeko abengi biso alors toza na vile na bango préfina to kota to kuta na ndeko to meka ko sola en tout cas merci na pasteur Jacques Kafwa pour na ba soutien pour na chaîne en tout cas merci na balandi nyonso FM télévision surtout il y a émission na bino réalité à vie alors toza ana vile na bango comme ça to kota préfina to meka kozwa ndeko toyeba merci Balandia FM télévision car on est notre quoi nous c'est nous libanda toza awa elongona papa na biso tukiti pa na ye toza awa na commune na Bumbu papa pa yambi biso to vandi to meka un peu ko développer par rapport à la réalité ya vie en tout cas vous allez brancher vous l'anda émission où vraiment na bokebi nyonso pour découvrir ma mususu na 4e émission. Bonjour papa.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonne santé. Santé vraiment Kenya. En tout cas, merci. Naningo Yambi Biso, Ningo s'intéresse au bien Biso. En tout cas, merci beaucoup. Alors, tu as dit papa, comment nani? Kombo nangai Audrey Kanda. Audrey Kanda. Audrey Kanda. Surnom de babenga kana quartier ndenge ndenge ekomela lelo babenga mingi na kombo ya Seleo. Seleo. Ok, merci papa Audrey. En tout cas, émission Oeza réalité à vie quand ndenge bingaki. Donc tu beta masolo ya réalité à vie. Alors les autres sont obligés photo ya verio par rapport à appel ndenge bingaki biso. Tolinto ba papa Audrey. Mais quand ko beta la biso moi biographie nao papa Audrey botama wapi? Est-ce que ça congolais? Est-ce que botama na pour nini na province tout ça quinoa? Est-ce que ça na bana? Papa maman Zali mais quand on voit que sur ma biographie ya moi kuseka pour balandi à FM télévision ba meka ko comprendre oyo Zali. OK, monsieur le journaliste, en tout cas merci. Après na sepeli ndenge tout mona ni boye na appel o na bengaki. Merci. L'équipe na ko ça l'effort ya ko mona ngai. Merci. Naza awa na commune Abu quartier Fimi. Précisément Elingesa entrée na Veningeba 48. Naza ngai Audrey. Na botami na Kinshasa awa. Naza vrai congolais. Na botama na Kinshasa na hôpital à Musamba. On a Bumbwa. OK. Même hôpital nanga ya. Na botami na hôpital à Musamba. Nanga botami na Musamba. Naza papa na 3 enfants. Père de 3 enfants. Papa botingai ye pas à congolais. Maman botinga pas à congolais. Ici nous tozaka ba Congo ba benga ba tando. Ah OK. Mais baza en vie. Papa isa papa kufa. Mais maman en vie. OK. En tout cas merci papa Audrey toyoki biographie de mon mouké. En tout cas merci vraiment. Donc nga on me sara pour bengo ming c'est le en tout cas c'est le on a sepeli. Alors c'est le nini oyo esengi ka epoyo okita biso obenga FM télévision réalité à vie to kita verio pour mes amis oyo okiteli biso. OK, merci. En tout cas mingi eloko o etindi na benga. Izape kaka ndeko moko. Na ebike ndeko ngo pe bosalaki na ye. Ye mtu orienté ngai bino apesinga numéro pour na lukama ya ko benga to solola par rapport ya ka onga pe na zanango. Oye pasaki pe mutu azaki naka ndenga amonaki bokitelaki sur place nda luka pe ko solliciter ngai pe na solola. En tout cas, merci beaucoup. Balandi FM télévision quand on est na Sarabino émission Oeza réalité à vie. Nazo bandela tout cas bandeko bo pesa biso na matoi bolandra émission o na boke binyoso. Bandeko bozo komela biso na France, na Belgique, bandeko Allemagne pe bakomaki, bandeko musuna mona ba komi ya Brazzaville, bandeko ya Angola. En tout cas, merci beaucoup. Soutien na bino ezarara. Ko commenter l'émission, ko aimer, ko partager. Pena ndenge bozo aider bato bazo leka na réalité à vie. En tout cas, merci beaucoup. Merci na pasteur Jai Kafwa na mutema munene ozara na papa ya bane belé. Merci vraiment. Alors papa Audrey, question nanga eza première question eza boto na tout na yo. To moni yo quand même préféré to soko zo papa mobimba. To moni yo boye to ebité. Question par curiosité, est-ce que papa Audrey botama boye tous les accidents, tous les animaux et comme là yo comme réalité na vie comment on est tout le monde en tout cas na botama boité na zape muto musala na chauffeur na zaki boité accident ko elanga depuis année 2020 ka 2020 ça 2020. Ah, au toi 2026. Au toi 2026. Depuis l'année 2020, accident ko elanga na vers date ya 9 mois, les 20 ya 9 mois 2020. Ndena ko elaka accident oyo, accident ezwaka ngai na ndako. Nasaka ya kolala vers 3h du matin. Moto pela na ndako e bana place utate. Moto pela bana place utate. To lo batam susu bougie to kisangungi to courant ngwezala te ngape nalinga pena kolala na kisangungi te au moins kenala na moustique ke kisangungi
moto epela pena ndako mobimba ndako ezika nga na kati na butu pongi ya 3h eza pongi ya 1h te pongi ya 3h eza pongi opena ki sentir pena ki olali pongi papa Audrey pardon ta katso malabate en tout cas base ya émission na choses les solo ozobeta mais quand on peut expliquer choses pena clair zala poser to solo na so calme mais quand on explique biso pour balangi ya FM télévision balanda vraiment explication li kamningi bandi po eza ba histoire vraie o komela biso na ba vie alors mais quand probete la biso ezaki ndenge nini pour koma na butu no lala journée qui passe qui nini ezaki ndenge mais quand on relater biso na histoire vraie ouais bon journée vraiment ezalaka na ngo journée moko malamu puisque nazalaki na matanga OK nazaka na ba musique na ngai na banda ko lever tout ça nanda beta na matanga bon le quoi na muto musala journée ngo oyo ezaki ya kobeta na nga musique ezaka journée ya dimanche na bi que lundi lundi il faut na kosala na musala donc ndenge na beta musique na vanda na zobeta na moniteur fona kende kolala ero déjà to komi na remplacer muto atikala wana na kei na kekota na ndako na fongoli ndako na koti na lali na te ko koma na 3h moto ane bana place utate vers que na kota ki pe retard na kota partir ba 2h pongi suko ezui to komi de 3h moto ekopela na ndako moto epela vraiment ya grave nazaki moto ki na kokaki kubika te na le moto na kokaki pena kubima te na misma boy moto mamo epela et bana place utate il besoin pena ndako mobimba ndako par terre ndako mobimba doki par terre na bimisa eloko moko te wayo lali nazala ya kolala mais tango na ekolamuka nazalaka na petit frère nanga petit frère mwana ya oncle na ngai ya le tango na ekolamuka wana petit azoputa na moto ya koboma bana nanga baza na maboko ya mama na bango le jour on bango bazala te OK déjà bazada na maboko ya mama na bango déjà yo tikala yo moko na petit frère nde pe kovanda na petit frère na ngai moto place ute ebana te donc eloko ebimisanga pe na kati ya moto donc ti lelo na bango keza miracle ya Nzambe ya miracle ya Nzambe ka mopepe oyo ezalaka moto aleki yo mopepe wana ya tika yango moto ebimisanga na kati ya moto wana pe yango moto elakisanga nzela ke bima awa tant moto epeli na ndako oyo na sapungu la muki na sapungi na la muki déjà moto c'est clôturé ndako petit frère tout ça qui ne yesa bimaki au place ya bimé na mona ya moto mais na ko bima kaka donc ko mona pété ko na moni donc ezaka ke mopepe wana ebendinga yi même pepe bendanga pe ko bima na nga ya mwana akata moto nazalaka na lox na bina lox ya milai ebi ke lelo pe to benga ba DJ banani faut moi c'était mal voilà ba style moko fo ezala po il akse ke yo za boye zo présenter na moi domaine ozo ça voilà c'est na lox ya milai motu mobimbesi kangai matoi ngana za mta matoi ya milai na lelo matoi ekomanga mike ekatana na moto matoi ekatana te ke bazui nini bakata te ekatana nga na moto nde nazikelaka baswe tozwaki kaka nazwaki soin na ngai kaka tango moto ebimi tango moto epeli wana yo bimi nga na bimi tango moto epeli na bimi na porte nayebaka te soki ezalaki porte to place na bimela nayebaka petit lelo nayebaka place na bimela te tango na bima vraiment en tout cas bato bakoka kosimbanga te na bima lokola monstre da moto azalaki mwindu mais bamoni ye akomi ndundu nazalaki mwindu nakomi ndundu moto ya kosimbanga nasimba eza te mais na befort ndenge ezalaka ye moto soki azwi likambo azala na makasi ye moko vers le temps wana makasi oyo nazalaki nango moto epousse nga nakende na hôpital ya quartier hôpital ya quartier batraitanga on a yo mo tina hôpital kenda tina hôpital basimbanga te bato nde kaka nde bazolanda bato balanda vraiment bamisusu bazokweya bamisusu bazopike bacrise donc soki ezalaki ke oyo ezalaki likambo moko ke faut elekisa na bato banda opike bacrise banga bakufa mais kolo lokola Nzambe abateli alingi pe te ke bato wana bazwa ku abateli ngai pe abateli na bato wana
Donc yango permettait vraiment tina zaki na hôpital. Donc bimoki na hôpital à quartier ba. Hôpital à quartier ba yambi ngai ba pesi nga ba première soin ba pesi ba sali ba soin wana titi. Voilà nzoto ma donc moyen te. Donc si ba bandi ko pesi ko tsanga soin bazo gratter nga na mukongo ndenge lambe kanga maki na mukongo. Bazo gratter yango ko gratter puisque lamba izwa moto. Izika et comment likala na niveau ya mukongo. Les bandits qui ont gratté, ils ont gratté. Dans le temps, on a vraiment, on a eu un combien battu. Ceux qui sont quand sont quand en tout cas, n'avaient pas de soucis. Peut-être. On a perdu déjà connaissance. Perdu déjà connaissance. Donc, ils ont vraiment, donc d'être bien à Liwako, pour na vanda bongo, pour perdre connaissance pendant des jours. Dans l'hôpital à Mukiwana, il y a quartier. On a perdu connaissance pendant des jours. Ndenge nazolia na yebite ko bazolesanga na yebite ba olesanga ndenge nini nyoso o eleka ngai na 2 jours wana na yebate mais 3e jour na ko comprendre que naza vraiment à l'hôpital wana déjà maboko ici ekangami ndenge otie loboko boye tikali boye ekangama ngabo déjà maboko ekangami boye kaka ndenge za ya kugumba maboye na etikali boye baluki kosala nga effort ya kosala physique izoboya ko ebendanaki déjà koma ekoboya soki baluki kobenda basala physique na oza l'aise so nazoyoka nanu pasi oyo ya kozika ntango nazokesu na pasi ya koluka kobenda bongo ezofungwama te okoka te na ndenge maboko etikalanga bongo hôpital anga nabetaki 5 à 6 mois. L'hôpital ou à quartier? Peut-être 5 à 6 mois. Donc, ils avaient quand même les sungi, ils avaient que moto à cause en charge. Normalement, il fallait qu'on ait la première soin au Loro qui est l'hôpital à Mounene. Moto pena azaki pena cause en charge. Azaki pour ngai moko nazaki responsable ya vie na ngai. Responsable ya vie na ngai vie ya bana ngai ezaki na maboko na ngai moko pe moi lisungi ya bandeko ezaki ngai nde mutu na ndeko sala befort no bandeko na famille donc ti lelo ezaka regrette makasi na famille par rapport ya ko perdre mutu loko ngao na ndaki ko seconde na seconde za suna étape wana ko seconde te et comme seconde bango nde bakoma ko s'occuper na ngai donc comment vraiment et comme elanga vraiment difficile. Ande na ko kolongwa awa tant sali 5 mois 6 mois à l'hôpital wana na yeko ba yeko bimisa ngai kutu mwa bambumba mwa banyongo tikalaki banyongo pe na futaki yango na verre kaka ke bandeko waye ndeko masa so sele ya tikeli nga mwa 20,000 okuna tiki mwa 30,000 okuna selo na otindelo mwa $20 de na luka ko evacuer nyongo wana na hôpital wana ici la pona za na charge ya bato te pe pona silisa nyongo na be ebete ngai baba ina ne na ndambo pona kosisa nyongo po mutu akokende suko bakisa kuna alaki te mais vers ka bambongo o ba mi bazo kotala nga bazo kabela nga so nazo bomba ekoki mwa 50,000 na kena futi na longoli mwa somme so ekoki mwa 20,000 na kena futi ka bomba ndenge pe nyongo isi okota pale wana kaka awa mpango kaka nde nazali awa. OK. Après que le mois ngai awa nde na bimako nde na vandaki izaki pe susu na mama na nga moko atuka nzamba pambola place asali ma Fatu Ilunga. Mama Fatu Ilunga. Mama wana atikaki ngai te. Donc eza nzambe mutatindela ngai aya kozwa ngai a soutenir ngai na ndenge pe na leli lusungi pa na bino ndenge pe na lelaki supa mama wana. Totanga mona ngai ko solola na ngai sanke na yeba ke azabo na yeba kate me ko solola kaka nde mama na alobaki na ngai aloba na ngai ke na lakio kana na lakio na peso une semaine luka hôpital oyoyo e ko senga ba travailler tam susu maboko ko travailler atuka na remercier ki nzambe na ndenge mama na ayaki mama Fatu Ilunga ndenge ayaki ko soutenir ngai na lekisaki ata 3 jours te mama na bengi ngai 2 jours kutu donc ilégalité donc solne le lobby ya bengi nga lobby kuna selinga programme o kende ki santo na Saint-Luc na Saint-Luc ki santo na kenda ki santo na Saint-Luc na nzela ya mama wana atika ki ngai te a soutenir nga makasi
na Saint-Luc kuna na betaki une année 6 mois. Oh. Na Saint-Luc hôpital. Na betaki une année 6 mois par rapport à l'opération ndenge sengaki basala. Po basengaki na ngai opération ba ko sala ngo mbala moko te nyonso. Pasi ya nyonso so ba basala ekoki ko memanga pe na kufa. Pour memanga na kufa te ko ba ke na ngo étape par étape. Les malimbi. OK malimbi. Nde ba me babandanga ngai na loboko ya liboso oyo ba fongoli loboko oyo ekomi tout droit. Oh donc ti ndenge mama na juyo Simon na hôpital obimi mama na yo ayo akino kisantu yo maboko ezaka boy. Mama na zoki ngande awa meminga ku. Na kisantu yo maboko ezaka boy. Ouais memenga kuna nde maboko ezaya kokanga. Kuna nde basale maboko ekomanga boy. OK. Pona lata lelo elamba pona ndao lata elamba te ande kokota te. Elamba na nde kofinika chemise kofinika lokwa liputa. Mais tant que vous avez une opération, na tanya na sali kuna nde na lati lelo elamba boye. Et puis maman na sali fort ya ko memanga na niveau ba kiné. Et simba ika ateke pona simbe loko lokwa a nyoso izaka boucher. Donc kiné na za ko mouvement na nga yango yo na mouvement o esili. Mouvement o nde et na zongo na kiné. Ah comment bouger nozo bouger boye. OK. Na zongo na kiné. En tout cas mutu asunga mingi ezaki mama. Lokola mama pe numéro leka penza lisute ande pe na vanda bo. Après une année on sali combien de temps na Saint-Luc? Na Saint-Luc on a beti une année 6 mois. Après une année obimi na Saint-Luc ndo zongi bo. Zongi bo. Na ndeke pe na vandi bo. Ando vandi bo. Depuis 2020. OK, merci Balandia FM. En tout cas, les solos ya papa c'est le ça se passe makasi. Surtout nga na choqué mais bon, il bon quand même, papa a envie tout le monde a envie mais on se tourne plutôt mon a été. Même se me tourner plutôt tout vendre la. Alors, émission en réalité vie ça pour ça biso bateau tout ça boinanu maele. Donc muso mo na vie le kolekatana atoboka miso comme aveugle. On a biso bazaki boita zaki na balox to kolanga azaki ne DJ chauffeur metal lelo ndeko akomi mais nzamala mala mingi po tukuti ndeko avandité mama te aza toujours to benga to so en tout cas merci beaucoup. Alors ndeko c'est le question na poser zaki tango bimi na hôpital bon tango nanu obimi na hôpital à quartier oyi na ndako. C'est le bato baebio betara musique chauffeur balox donc c'est-à-dire c'était mais ezaki pene vanda tant on s'est retrouvé na kawana moment wana tant au hôpital au gérer que on ndeni bon gérance nange zalai kake mingi na bande ko faire raisonner te très bien nande ko raisonner te nande ko tsa société nzamba tinda na mokili po tomi bomate na makanisi. Très bien. Izaki tango zwili kamu zala concentré zala muto ebi ko supporter. Ndenge penga na supportaki. Na luka pena ku vanda pona ko supporter o ekweli ngai. Kasi ezalaka pasi soko vanda otali eloko muso ezo salama. O ezaki ke yo falo sala yango. O eza facile. Mais komoni mutu muso azo sala yango ezo sepelisa ote mais asala kaka. Eloko sala raso passe na mutema yango wana so na vande ya mususu mona eloko musu na koyebisa mutu sala mona mutu akosala manevre pona kosala neza ma manevre te eloko déranger nga mingi okutinda mutu asala eloko bo asali te okosala eloko moko esengi facile likamba courant lokanga mone na zamba misala ya DJ misala ebanga courant te biso to koma lokwa bato to sala ka technicien voilà lokwa ba électricien donc eloko musu mona na ta prise moko quelque part na créer prise mo moyen na sala mo ezate ba difficulté wana siko au surmonter moment na ndeni pour na otala oza sondo mo za kité quand ngo tsolo bagé otaki ba souci te mais secret na yo zaki nini pour au surmonter moment na otaba souci te ezaki lisonga ba passer ba to venir ba famille ba ko consoler yo to yo moko ozaki conscience que te malgré tout na quoi les problèmes mais na zaka makasi premièrement ezaki na nos conscience yanga moko OK
na conscience na nga moko na moni déjà kende na zawa place on a komeli so la lobina mema yango na ba marque mususu et ko poser nga lisusu makambo ebele et ko ma charge zo nga lisusu na famille on a zong sa sous charge na famille te nazala concentré mais mingi lisungi vimezaki ba mina ngai ba mina nga po mingi na vanda na pena na génération na ngati mingi na vanda na ba fille ba papa mingi na zana na ba père na vanda na bango c'est na vandi place na vandi ngamoko na ozanga mututa ya vandi sanga to beta masolo dati bokoti bomoni ba papa ba vandi wana dati ba papa nti ba vandi nde pona ngai baende ko vanda na pona nga po ngai nde mwana mobali na kati ya lopango oyo azala na lopango ngai nde baye ko vanda pona ngai to vandi tozo ba misusu ba beta musique na bango misusu kuna zo fina ordinateur donc ozaki pe na consolation ya ba vie na yo ozaki pe na donc naza pe na consoler na ba vie na ngai o baza pembe na nga vraiment mingi penza nazala na ba vie na ngai. Merci beaucoup papa Seleo. Tala caméra bandeko oyo bakweli ka ba satandaki na ngote akwela accident mo bo amona ke pona esili akotinda ku atie ba souci conseil ni kopesa ba bandeko bazo traverser moment difficile pour le moment. En tout cas merci et là on a resenga na bandeko bazo traverser baka oza difficile na temps oyo. En tout cas biso nyos toza na betape yango. Pour la ngai pe na vandi na zana betape yango. To ezaki soki na longole lamba ou kokate. Na longole lamba ou kokate. Mais ngamo na mite yaka. Donc côté ngamo na mite yaka. Na senga rapé na ba oyo misusu. Ba mite ba mekana mpe ko mite ya bango moko. Très bien. O obika eza yo moko. Pe okufa eza yo moko. Nzamba asala biso pona biwate. Asala biso to bota to bokola pe to kolisa. Très bien. Mais soko doki ke vina ezala mukuse eza yo moko mutu ko bibo. Kola ngai na mitaka na mipesaka na makanisité na tsaka société. Kasi loko na kobeta c'était o no sazo la ngai aibika na ba difficulté. Ndeko na ngai mingi mabondeli ezanga kate. Kasi prière esenga pe pe. Ki pe wana eza yo moko foluka yango. Yo moko foluka pe. Foluka makambe belete kimia yo moko luka kimia. Ceux qui yo ozoko mi pesa na makanisi ba raisonnement ke ngana koma boy. En tout cas, yo moko mto ozo se détruire nzoto na yo. Mais soko zo pesa na makanisité. Okoza no à l'aise. Okola ngane naza na vanda na ngakimia naza na ba mi o ba vanda sa ngai to vandi to so. Soki pe bazate na ozo téléphone na ngai kaka nde na vanda la boy na kit na zo mané téléphone na ngai na ota na ngai réseaux sociaux ningeza. Mingi distraction na ngai ezalaka penza téléphone ordinateur na manière yango kaka ordinateur ou eza portable sengaka kaka ko lexa ka musapi na soki eza système ya souris na osalela ngote pona okokosela ngote donc mingi distraction na ngai en tout cas on azo lendisa makasi eza kaka ke yo moko mi vandisa conscience na yo na yamba bakanga na yamba ya mbuba ya kozika na niveau ya Saint-Ligue misusu balong bakomanga na Saint-Ligue te bayaka na bango kini pe bakufa ebele pe nazaki bango na Saint-Ligue kuna na vandaki pe na temps pona koteya bango ndenge nga nazalelaki bango bazwi moto oyo eza ya carburant eye elongoli poso mais ngai nazwa moto oyo ezali ke loboko elingi komaki na niveau koma lwa koni ezika yaki koni ndenge maboko komaki ngai mais na perdre ki conscience na ngate mingi concentration na ngi yanga ezalaki kaka sambo pe diker o nazana tant na vandi nazo résumer le côté marge ba makanisi yaka mais na koyi komi pesa na makanisi te komi pesa na makanisi yango mte bomaka mais soko vandi na okimia zo s'attendre na on le côté pone naza bana batangaka charge mama bon mutakipaka ngai na soutenir relation na côté pona na makasi ya kosalela ngo soutenir ndenge na bande ko soutenir na moment oyo
na kokasuku ko soutenir te mais maman mo ka charge ko na dit que maman na bango ka charge apesa nga pe charge te abiloba na ngate ko no mwana boy mwana ngate ayebi ke na ba problème moi me manga na ba difficulté mususu na mutu izate yango permettre ngai nazo moya ko vivre na souffle oya ko vanda na bato. Ok, merci beaucoup papa, c'est le en tout cas bande ko boki conseil ya donc conseil oyo aza pasteur te mais marambo alobi en tout cas il touché même na ngai donc ndeko oyo moni ke au désespéré oza son espoir te ya ko vivre na vie non persévérer ça elikia et ko simba longola ba souci se focaliser na oyo za nango en tout cas nzamba ça la grâce et ko simba alors papa c'est le donc on a so ko chiter muke vers la fin ya émission na biso question na ngai ki ba moment oyo ozo traverser pour les moments ba difficulté ni oza nango pour tout monio maboko eza bo to ebité est-ce que uliaka yo moko est-ce que osukolaka yo moko to ebité mais quand on peut expliquer sur ba difficulté ni oza nango pour les moments. Ouais, en tout cas vraiment naza vraiment na ba difficulté oyo pene ko permettre vie ya moto difficulté naza nango liboso eza nango kolia naliaka nga moko te biloko ekozala wana batie biloko yango oyo naza nga moko na olia yango te evandaka wana mpo na nini na moto pembeni te mais soko moto aza pembeni na ngai nde kopermettre mpo nga nalia moto aza pembeni na ngai kovanda te ye nde akolinga kosokola maboko na ye mpo aluswa moya kolesa ngai nde naza boye kolia na ngai ezali fo moto alesa nga kosokola na ngai fo moto asokola nga kolata moto fo alaisa nga kozwa meme keti ou sandale po sandale kolata nakokota na nga makolo me moye nakanga singa eza te ifo moto azala wana kanga nga singa keti kutu mpona kota ena okokota yango te fo moto azala na koti nga lokolo na keti akangi nga balase elamba moto fo alaisa nga elamba oui fo moto alaisa nga sengle fo moto alaisa o décalé à kati to pantalon faut ka moto azala soki ko chapeau na chapeau na motu moninga na chapeau moto azala wana ye mtala tinga chapeau donc nyoso pa na ngeso dépendre faut moto azala en tout cas soki moto azate nani loko asala te en tout cas merci est-ce que papa c'est le m'habiter na permission na yo soki oko permettre biso pour balandi bazolanda biso mususu bazomona pena bien te bamona neti lisolo to robeta neti to inventer lisolo moko boye alors or que ça histoire vraie toza na lupango na bino toza na quartier na yo to ebité est-ce que ko longola no ilamba te na te so ko permettre biso oui lamba na kolongola masa biaka kota na ngai lamba pour TV za radio te mettre ndenge oh là là Oh. Vraiment. Ils ont un téléphone. Oh là. Parce que nous sommes au monde. Là, on est dans sa bouée. Maboko est attendu. Mouvement nangai et ce qu'il est à bout. Bon monake, n'a pas de difficulté pour na kulia, pour na kusokola, pour na kulata, na kulongola. Donc mouvement nangai, yango est ce qui boue. Beaucoup moye koma na munoko izate donc moye ekoma boizate oyo pe isuki moye koma na munoko izate elamba fo moto ya kolatisa donc mouvement na ngai kaka nde bomoni ngai mouvement oboye na nde na sotsa boye mouvement na ngai yango en tout cas merci papa c'est Léo pour nga na ça va benga mingi c'est Léo c'est le biso passe makasi excusez ndenge to longolo elamba eza rapport ba téléspectateurs balandia bamona ke niveau oya ni nous ana vrai alors nini oyo ukoko senga ko pesa soit message na balandi bazolanda oya réalité ya vie to sana batu bana ba poto ndeti Douglas Tangaba grand chauffeur à poids lourd à partir de France Mami Chomatoko à partir de Belgique Jean-Marie Matoko à partir de Belgique en tout cas baza ebele passage avec Kafwa en Australie
Donc ba pasteur nyonso ya Australie en tout cas pesi no bambote belé. Pesa message moko balandi nyonso ya FM télévision Holanda yo. Nini ko senga ipa na bango. Azotala. Vraiment merci la question. En tout cas mingi pa na ngai eloko oezala ngai kaka posa ezali bato bakoki kobima mpona kosoutenir ngai kolukela ngai solution nalongwa na niveau ya etape oyo naza na. Donc nous avons soki pe que ba traitement pena approprié ça va. Okobonga no pozongi traitement pena ya bien. Soki traitement ya bien. Ko ezaki bato pena bandimi pena ki ndeko Audrey en tout cas biso mo tozo soin na yo en tout cas nayebi ke mboka mondele eza Congo te. Po soin oyo nazalaki na bandaki nango na bandaki yango na Congo. Nayebi ke oya kobima akozala vraiment appui na ngai nayebi nzamba osala grâce makambo nyonso ekozala malamu. Mais succès eza na nga kaka ke naza na besoin ya ba oyo bakoleka mpona kosoutenir nga kosunga ngai nalongwa na etape oyo naza na yango nazwa traitement ya malamu etape oyo naza na yango nalongwa na etape oyo eza na nga vraiment souci yango wana. En tout cas merci beaucoup. Merci to landi to yoki ndeko Audrey nenga lobby. Audrey nenga lobby donc le besoin ça les passe makasi ça traitement nae soki na traitement mo ya malonga. Surtout sur la bibliothèque de Banda Mboka, tu as un fruit d'ici, sur un traitement, en tout cas, à Rozonga, Nenga Zalaki, quand même. À Rosala Moussala, à Rosala, donc, Azara a besoin de traitement. Alors, Ndeko Audrey, Ozana Bana, Obi Kozana Bana Misatu, Wana Mwasi, malgré tout, mère Azo Sala, moi, quelque chose n'est pas la main. Oza ko servir est-ce que Bana n'a pas en classe? Yo moko kolia na yo condition de vie na eza nini mais comment yo sabiso bon en tout cas merci eza question moko bien pour na bana na moment oyo baza misatu mibale ya mibali moko ya mwasi mibale ya mibali wana moko kaka mutazo tanga oya mukolo ye mutazo tanga Elvis mutazo tanga dende maman na bango welisi ye atanga po anana asuka yango azo présenter. OK. Akoli déjà. Le quoi azo présenter année oyo nde maman préféraki ke awelisa na ye atanga o batikali bavanda nanu saison oyo. Soki ye ya tangi asilisi azu diplôme na ye après saison to roya nde baleki batani ba continuer. C'est que difficulté ça peut pour maman otanga. Difficulté ça lié à makasi. Ils avaient vraiment makasi pour maman otanga. Vers même hier au hasard déjà na 6e. Donc ça otanga. Donc ils a quand nzambi. Na moké o maman na bango zo kozwa. De kusenga kana niveau ya koli batika soki azu ya ufuta na niveau wana kaka. Donc ça ti azotanga bo ezaka pona kosengela na école. Sengela kaka mingi. En tout cas, merci beaucoup. Balandi FM télévision. Merci beaucoup papa Audrey yeyo. Appela mutalo baramingité. Merci boni bozokae a expliquer. Alors toki li solo banda de biti na nga communauté o. Ce que nous demandons avec non. En dehors non ya maba traitement avec a aider yo. Et là on yo ko sala pour survivre quand même bana batanga ta classe. Na kolia na yo na ita oza na onana. Au monique non. Si on attaque quelque chose de mon ami, on peut survivre. Bon, c'est le temps, en tout cas, nous avons le bâti que nous avons na singa pour bapé sangai na vivre. Très bien. Nous avons le babongote. Donc nous avons naza commerçanté, naza moto te que na lubale ko lukana tambusa biloko to na te kaka pona zuka moya ko lela na nzela ya chaîne. Qui boy de ngai na somba iloko bote le souci o ngana na o isa pena posa na ngezaki oyo ya kobima ki pona soin na ngai enza malamu. Très bien. Kasi c'est le temps ndenge ndeko journaliste atuni nazalaki na ba musique ndeko luese ba musique na ngai awa
biloko wana nyonso etekama kaka na baka problème ndenge ekoyaki ya babiloko wana etekamaka na musique na ndako louise ba musique na nga pe na ba baffle bampli ba micro ça ba donc ba biloko pena oyo isalaka ke na feti musique beta matanga ya feti matanga yango wana nazalaka nango ba biloko wana nyonso etekamaki na cause kaka ke ozanga moyen de vivre ozanga moyen oyo ezaki kosala mo ba reforme ba posa mswa mike yango esengaki ba biloko wana etekama mais c'est le temps ok na mutema ya mawa ya bandeko o mususu o bazolanda ngai soki ezaki mpona kosunga sur le temps on attendait soki ataki biloko na ngani monani atanga ina ko kende na nga ko manete mais na ozala na ba élément na nga o ezaki ba ozala charger na makambo wana biloko wana ponga isi kona zo ka moya ko vivre mwana pe azwa moya ya kofuta classe. En tout cas, merci Papa Audrey. En tout cas, merci beaucoup Nandenge Wambagi Biso. En tout cas, tu solis vraiment. Toujours bien tamoulaimi. Merci. Alors on a na kondimake émission Oyo. Ils ont un bateau pour soutenir yo à travers émission na Biso. En tout cas, merci beaucoup. Merci balanyo sur FM télévision Botsuko na émission na bino réalité à vie. En tout cas, bandeko, ou telle émission aimer partager et pas mouninga betali solo. En tout cas, et ça la biso malam mingi. Bobo ça pété ko s'abonner la chaîne Nabino FM télévision. Lelo toye pas papa Audrey kota la eza première fois mais la dernière fois to zonga sou apo to la sabino ge ezaki na ndeko moko. En tout cas, aïda qui ne l'a pas to yaki na pas papa Audrey et za malam mingi. En tout cas, merci beaucoup na bandi FM télévision pour na lelo tout mon ami à la prochaine. Merci. makambo mosusu comme la biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana mosusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre mosusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ake mosala na makanisi ozonga palin mais azongi boya kutena bakulu na butu bakotisi epe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie. Désormais chaque jour à partir à 18h bokozwa émission na bino réalité ya vie. Réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu ça bino FM télévision et la rabino mambasika. Réalité ya vie eza émission oyo bokobanda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakutana na ba vie pour que epesa biso mayele ba obiso to tikali toye ba ndenge nini tokoki kovanda na vie.